patiengo azakundi mapatunetego oyo patiengo moindo atana patiengo azakundi mapatunetego oyo patiengo Matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bolamuka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Baindo Bolamuka to meseni koloba ekoyaka o mabota mabino benantina se yoko koluka kuzungisa conscience ya moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alei bisuka ya dendon yango moindo alati basuvatuma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto fandi na mabele ye tondankita talantina nesongi anzina fumukusu ke muzala mpanda na ngola ba ye lisusu na eleko ye po ya kokoba bongo misala ya 1921 poninite bangunza batelemi na kati ya religion africaine mpo ya kobunda kozongisa conscience ya moto moindo talantina ya manaka na biso ebengami bongo baindo bolamuka moindo alongola zimi na ye kokaki kokumba ye na nzela ya modernité po adopter alors modernisation ya baloposo mosusu oyo yambo na yango foye kola nkota na bango tala nkufa ya moindo tokolikia actualité ya mokolo mwa lelo to sepelaki to banda na mokolo mwa 4 janvier martyr de l'indépendance oyo to tamboli partout na ville ya Kinshasa poninite na nzela ya baetando tolandi mboka République démocratique ya Congo mobimba aucune manifestation officielle mpoeze mokolo ya peuple nani ya kotia yango ka soko ezalaki 30 juin mokolo ya ba politicien mokolo baliaki bamelaki mokolo basepelaki lisusu kozongisa moindo na nkutu ya pasi ya loposo pembe tala epaikani bakolataka bongo bakrafate bati soko solo ya malasi mpo babina mpo ya kolia pe komela ya bango kasi lisanga ya futuka fana pambu vidila to religion africaine na bokambemi ya nesongi nzina fumukusu ke mzana panda na ngola bomo mesano ba sanganaki toto sanganaki bongo na mongo Kongo eze siège social ya religion africaine kilongo ya yambo ya fumu kimbango sokoto zeko beta nkota yoko na bandeko bazene teni ya régie tokenda na minute moko to mibale totala mai malekaki o mokolo malobi 4 janvier kokanisa bongo ba martyr de l'indépendance tola kobombela bana moyebi to mpe likambo ezali koboma bango pamba te basopaka makila na bango mokolo tozali kofundola lelo bazali kotuna biso tozali lelo makila na biso boti yango wapi na bongo makila na biso boti yango wapi na bongo esika nini makila wana ezali mokolo mwa lelo soki boyebaki yango malamu to eyebaki malamu mokolo mwa lelo eza mokolo monene oyo kotambola bosinga elingaki kosalema na eteni ya quartier Matonge mpe bongo Fotobe moto na moto akanisi
akanisi Maïmaneka aleki na eteni wana soki akokitisa mbete epai ya mozangi koyebana oyo asopaka makila na ye mbe eza fleur nde bongo mbele mokolo mwa lelo toza kutu biso awa na bongo tokote Dans les Kisasa, dans les 4 heures du matin, dans ce président de l'égalité du Wana, pour pesa bango le kumu et kopina bango. Bayewana. Kasi ozanga koyeba. Ozanga kososola. Esali ete lokola mikolo nyonso oyo mokolo yango ekokisamaka dans le 4 de janvier elekaka kaka na baméditation basali baémission na bachaîne ya télévision mpe esili kaka oyo mpe amoni yango te eza mokolo ya projet ya bopeni abimi na ye ake kotambola na ye kasi ntango bakokoma le 30 juin nde bokomona bango babimisi misolo ebele balatisi basoda bakaboli oyo bakokokakola lelo okomi président de la république okomi empereur okomi maréchal okomi riche de riche okomi molongani okosali mama boti yo okosali mama boti yo pour les 30 jeunes maman na ye le 4 pour la ligne le 4 de janvier yaki 59 les ans l'histoire pamba te biso bacongolais eloko tosengeli koyeba te mpona makambo le 4 de janvier ntango mondele aye awa akosi bakoko na biso akosi bazalaki na ntango wana azwi mayele na bango abotoli biso bokonzi na biso atie biso na poshe na ye mondele aye lokola babaka na lopoto aye korule biso aye koescroke biso matondo na bandeko ya etonialogie tolingaki moke toevolue tozonga mwa moke nsima kolandela information ye eze kozingela mboka ya biso tokolikia mokolo mwa 31 décembre yambo ya kokota mubu ye toze na yango na manaka ya bapaya toyokaki yiki kita katolike kobenga bato na revendication église catholique na bokambemi ya cardinal Mosengo kobenga bato ya kobenga na président Kabila matondo na bandeko yonso oyo bokomeli biso na mabeto na malamu tokolikia kofinga kochola na bino empa ya biso tososolaka ete tozeba kulutu liboso ya balengi kasi lelo na sepeli penza manaka ye bolanda yango na mwa bokebi po tokokenda na bino moke malembe po ya kofongola makanisi ma biso toyebi ete kosuaka bino po lelo leson ya sikebimi na mokili moto afingi président Kabila ye wana moto basepeli na ye wana moto azali na liberté ya s'exprimer pe ya kotambola mais moto alobi bolamu ya président Kabila ye wana homme abattre ye wana moto ba privé liberté kasi tokolikia sima ya le 31 tango kaka toleki le 31 tolamuki le 1er janvier 2018 président Kabila tikali na ebonga biso tokolikia na bandeko ya opposition na bandeko ya mikili ya poto ba combattant na loposo pembe na bato yonso yeba kosalaka ete bamboka ya Afrika epela bongo moto ezalaki mokolo
oyo esengelaki na bango bakota bongo na matière ya réflexion, bakota bongo na tango ya observation. Mpo nini tolobi ndenge wana? Mpo nini tolobi ndenge wana? Tokosalela la machine à remonter le temps. Bandeko na etoni ya régie tokopotana na bino bisika ekosenga ya inser botiaka inser pona bososoli ya bandeko balandi. Mpo nini tolobi sima ya le 31 ezala ba combattant, ezala ba opposant, ezala ba politicien na eteni ya majorité basé bongo ba traître, ezala bango ba impérialiste esengela ki ba observer ata 48 heures de silence. Basali la matière à réflexion. Mpo nini? Po bato yonso babundi kobundisa président Kabila uta la nuit de temps. Bato wana bakobunga kakaka. Botala mololo ezalaka na 2005. Na lobito kenda malembe. Ata na bino bato boko silikaka bozala ngume bozala loso. Eze masolo ya bolamu ya mboka. 2005 tokei na élection. Processus ya élection 2006 élection. Jean-Pierre Bemba mwana ya mboka soi-disant azalaki na popularité. Yambo soko tozongi moke sima président Kabila, président ya République démocratique ya Congo, andimi kosangana na 4 vice-présidents oyo esalama na ino tena mokili. Ruberwa, Arthur Zaidi Ngoma, Jean-Pierre Bemba pe bongo Yerodi Abdoulaye Ndombasi. Bato wana basalaki ba rebellion soi-disant basalaki na souci ya peuple, soi-disant basalaki na souci ya peuple. Na tango ya Mzee Kabila abengi Jean-Pierre Bemba na négociation. Jean-Pierre Bemba tikala catégorique. Mzee Kabila accueilli par assassinat. Président Kabila na souci ya koluka kimia abengi ba basangeni mpo ya koluka kimia. Moto yo alobaki uta la nuit de temps tango azali na ino na zamba yende moto azali koluka bolamu ya bato. Jean-Pierre Bemba akei na finance esika misolomise, retard ya ba fonctionnaire, impayement ya ba enseignant, yonso makambo e ingelaki na kati ya bomo ya peuple congolais, panier de la ménageur yonso yo bino boyebi lokwa bakokoso. Lelo motuna na kotuna na leki bopesa biano bisika bofandi na bandako. Jean-Pierre Bemba reglaka situation nini. Accord ya mbudi ezala signé na tango ya ye. Toleki bino bozalaka na mituna bisika bozekolanda. Tango topusi tokomi na élection. Jean-Pierre Bemba akatani. Boyebi que président Kabila kendaka ko rendre ye visite. Mesure de grâce. Tango sengi brassage ya barme. To continue na élection. Jean-Pierre Bemba na kati ya capitale azé ko continuer ko garder milice na ye. Oya utaki na bango na rebelle. Isengela ki brassage ya armée. Président Bimi Moko élu démocratiquement. Armée fallait à la Moko, armée congolaise. Jean-Pierre Bemba intoxiqué na bayo boyebi et tumbaye bundama na capitale. Milice ya Jean-Pierre Bemba na bayi mapinga ya République démocratique ya Congo. Ba déloger ye
Lelo, Jean-Pierre Bemba, effacé. Ce pays a joué, babandi kolandela ba bien, boye bien sikatoko. Atabasali recours, mais 19 ans de prison. Topusani, Tshisekedi a sali 32 ans d'accompagnement na président Mobutu. Le vieux Tshisekedi à la Mouki. Mais beaucoup, Djonga Soko Bozé na makanisi. Na ba période ya kokoso ya malade ya président Tshisekedi. Président Kabila débloqua Misolo. Atindela Nkoko Tshisekedi. Mesure de grâce. Si Maya Genval, intoxiqué, le vieux Tshisekedi, et pas il y a G7, Moïse Katumbi, moi na yaye Félix Tshisekedi, na madame naye, à la mouki li sousou. A Djongeli qu'on multiplié, carton rouge, carton rouge, carton rouge. Il y a quoi ça qui joueur, na kati ya terrain, a zeko se permettre que ça, baninga na eba joueur, ba carton rouge. Effacé, il y a mon quoi joué, carton rouge. Awa le 2 février, Mbula Mobimba, Utadjonga na mokili ya molimo. Et pour ya punition na ye, balobi, nzoto na yo ekolela mate na mboka oyo. Etika la kunesi koze. Nalobi to kenda na bino, penza malembe. Pour ça fait mal au cœur. Tango, tout ton peuple a commis en balai. Na mwa bujoba, ya loposo pembe. Awana mboka oyo. Franck Diongo a Télémi, le plus insolent. Namboka oyo. Azeko traité président de la République. Lokola mwana ye aboti. Bolanda na baetando. Soko le 19 décembre leki bakatanga loboko. Et le kana betando appuyé par les combattants à Libanda. Pour bandeko ba combattants, ba misali, moto ya zé impoli, moto ya zé ko finga président de la République, ye wana moto bango ba appuyé. Lelo Franck Diongo porté disparu. Nabino bandeko ba combattants bozaki ko tia ye appui na sima, afinga kabino boze ko bete maboko. Lelo nanyaze koloba na sor na ye porté disparu. Tozongi potolobi na bino soko bozala bato ya bwanya pe mayele sima ya le 31 lolenge kakele kaki le premier na le 2 bokokai ko sala ba vidéo te bokokai ko koma ba bêtise te. Bino ba combattant boyebi 2006-2007 mouvement ya ba combattant oyo bazeko ya soko manifestation ezena na Paris o bazeko ya na métro o bazeko ya na bus o bazeko ya na mituka na bongo o bazeko ya na avion. Kabila dégage boyebi botumba biloko mabe bopanza mabe na mikili ya poto boyebi ndenge mouvement na bino ezala dissous force énergétique kiti bino moko boyebi te bino moko bo comprenaka te force wana ekita ndenge nini. Na yeyi na ndeko na ngai ne mwanda nsemi. Ndeko na ngai ne mwanda nsemi akutani na chef de l'État. Yambo abandi na ino koloba libanda lokolo opposant mais lokolo azalaki na alliance spirituelle. Lokolo azalaki moto aponamaki yambo na molimo mokili ya molimo esali. Mokili ya molimo esali na kati ya ne mwanda nsemi. Akei kokutana na chef de l'État. Tango basololi na chef de l'État
chef de l'État alakisi bakokoso oyo akokutana nango baplan ya loposo pembe ne mwanda nsemi inspiration ya bankoko esali tozonga mokene teni ya rogi nga naloba na place ya ne mwanda nsemi te bolanda element oyo bongo tokozonga po tokobamanaka tolanda. Dans la tradition africaine, le chef de clan connaît certains membres de son clan qu'il juge être sages. Et à tout moment, le chef peut toujours se référer à ces sages-là pour discuter avec lui. Vous savez, on dit souvent qu'on ne peut pas exiger une chose et son contraire. Une certaine opposition avait à un moment donné demandé qu'il y ait un dialogue. C'est à l'époque où se tenait le dialogue intercongolais. Et pour une fois qu'on accepte, ceux qui ont exigé ce dialogue, souvent c'est les bifs. Et à ce moment, le chef se dit, est-ce que tout le monde est de cet avis? C'est comme ça que le chef a commencé par m'envoyer un émissaire chez moi. Et s'étant rendu compte que le rapport était fructueux, le chef, pour le moment, a demandé si je pouvais venir. Et c'est pourquoi je suis venu. À l'époque du général Mobutu, les gens pensaient que la cause de la crise congolaise, c'est le général Mobutu. Il y a des partis qui prennent comme ça. Il suffit que Mobutu parte et la crise va prendre fin. Et à l'heure où je vous parle, le président Mobutu est parti et la crise congolaise continue. Osakana camion, il y a Kimbambala, ça ne vous donne pas suffisamment de rendement, vous changez de chauffeur. Mais toujours le même Kimbambala. Et puis, l'un autre chauffeur, vous continuerez à changer de chauffeur jusqu'à ce que vous vous rendrez compte que la vraie solution, c'est changer de véhicule. Je tiens à vous dire une chose, que dans la conjoncture d'aujourd'hui, notre pays est incapable d'organiser des élections crédibles, non contestables, au plan régional et national. Mais je dis qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut absolument résoudre si nous voulons organiser des élections qui soient crédibles. Sinon, ce ne sera pas possible. Ne soyez pas fanatiques des termes inutiles. Glissement. Les délais constitutionnels, ce sont des mots. L'opposition est plurielle et l'opposition n'a pas une position unique. Nous sommes arrivés à une conclusion que chaque parti politique de l'opposition a un objectif qu'il poursuit et il poursuit son objectif en fonction de lui. Et non pas en fonction de vos collègues de l'opposition. Matondo bandeko balandi boyoki wana déclaration tokolobango spirituelle. Wana nemo wana semi adjongi sika na kiti na ye ya kubundela bayindo. Pour ne pas dire seulement Bakongo ndenge ye atia yango entre parenthèses. Motu kandeze kimbambala. Chauffeur te. Ayoki chef de l'État. Mesure de grâce. Bolandaka malembe malembe. Mesure de grâce. Moto a proposé yambo transition il y a 3 ans. Ne mwanda semi. Aibaki que toze na ba difficulté d'élection na mubulu ekotonga eloko te. Ekozala be contestation na contestation. Yene mwanda semi moto ya yambo abimisa likambo ya transition il y a 3 ans.
influencé par bandeko ya libanda oyo balingaka bato yonso il faut bafinga président de la république oyo balingaka bato yonso il faut baraisonner lokwa bango. À la grande surprise moto ya utaki koloba kala mingi te eze problème ya chauffeur te motuka nde ezeki mbambala moto wana adzongeli kosala video lisusu Kabila Rwandais dégage apesi date ya suka oyo président Kabila il faut azonga Rwanda soko le 9 septembre soko le 7 septembre bolimbisi Kabila Rwanda au Rwandais, Congo au Congolais, œil pour œil, dent pour dent. Lelo, bino bandeko boze kolanda ngai. Ne mwanda 5000 lelo, aze wapi. Porte disparu. Bino bandeko ba combattant, oyo bozalaki kotia, ne mwanda 5000 erreur. Lelo, nanya ze ko s'occuper na vie spirituelle, na ye na vie politique na ye libota na ye basé na condition nini na situation nini na tango yetose et po ya bino lelo mwanda semi inutile ata ze ko yokana te ata position na ye yebanite il est devenu inutile boluki moto mosusu ya kopese maboko Félix Tshisekedi ya ye sans ko sala lecture ya tata na ye alinga zongisa mboka o na kao moke ville morte moke ville morte tango tata na ye akufi le chef de l'état a débloqué mbongo misolo na souci na bolingo na bondeko ya kozala banso ba congolais mesure de grâce tango asantete boyebi ba ville morte boni Félix Tshisekedi auti ko décréter ekosimba lisusu te effacé catholique a telemi soko to zongi l'année passée avec la Senko Abbé Cholé a telemi wane salaki esika bamanaka to salaki déjà kolobana bino catholique amitié parti politique ya opposition boyebi bandeko ebele ya mikili ya poto bofingaki boyebi baolenga nkoi ba Franck Diongo ba Martin Fayulu na sima ya catholique le 19 décembre tout s'arrête. Monsieur Kabila kokenda moto to ebisi bino botala ka basuni beta be cheke na bino esika bouti nini eze ko sala ba bitambo na bino esimbaka te biso to lobaki religion africaine lobaki ne songenzi na fumuko sukia muzana panda na Angola malgré période ya tension azeko le kana betando koloba bokondi ya président Kabila eze yabilaka bato mosusu babimi na enseignement bato mosusu balingi bamila kisake baze plus kimbangiste ke fumu kimbangu bango bato mosusu bo manquer même du respect na fumukusu après le 19 na fumukusa kokima après le 19 na fufamo ko exister lisusu te ba catholique ba kimi le 17 ba jouer avion ba kimi po ba ebaki moto ekopela nzoka soko to zongi moke sima ya kobima na ba corps ya Union africaine chef de l'état moto apesa catholique mission ya bons office catholique yango ba pesa ki mosala incapable ba utilisant mot ba boaki éponge catholique a jeta éponge azongi pa chef de l'état akoki ko solola te na bandimi na ye oyo basalaka na bango opposition ensemble chef de l'état bundi pour les bango te
basali 99%, bablokaki na 1%. Tu éviter ce qu'on monte, ça sali 99%, ce qu'on 1% qui est bloqué. Président de la République, chef de l'État, a joué makambo à main. Gouvernement Sami Badi Bangay Koui, ba joué gouvernement, premier ministre Bruno Tshibala. Et arrangé catholique était un poya bango, poya bango, poya bango. Accord ya Saint-Sylvestre yei. Wana na bokambe misika ya bango ba catholique. Tokoti 2017. Tango tokoti 2017, batikali ko réclamer te ndenge to se ko évoluer boye ba accord ya Saint-Sylvestre et zéro respecté te. Ba réclamer te. Ba keina makambo mususu. Calendrier électoral les eko bimate. Calendrier électoral les eko bimate. Calendrier. Félix a telemi. Opposition a telemi. Libanda Moïse Katumbi a telemi. Lokola bango ba joa peuple biloko. Tout comme le 31, yambona no calendrier électoral et bimi. Babo yango. Bati date ya élection. Le 23 décembre 2018. Mobuye toze. Moto ya yambo asiriki atomboki makasi Félix Tshisekedi. Non. Bongo tango ndumba wa utaki États-Unis ayawa soko niki leyo ba sepeli awa akoblige Kabila. Ayende kolongo la président Kabila, États-Unis à lobby, communauté internationale à lobby. Mwana mwasi wana bima zonga lobby tondimi élection na 2018 makambu ya Kabila. Balesie bakabeli edia, mabapesie ba corrompre. To yeyi catholique a télé. Monseigneur Mosengo nambandako ya nzambe soko pendako ya diabulu oyo bango bakosangenaka apesi mot d'ordre catholique abete ngonga bandimi ya ye babete mifiruku banzungu po ya ko précipiter de part ya président Kabila akokota te na 2018 mais biso tokoliki ya na moi rétrospective y est au salé libino bososola catholique wana facilement manipulaka bato na 1665 pone mulaza atuba ya vitankanga likonga na mopanzi bango bakata motu bamema na église na bango Nazareth na Luanda. Yambo moto amela communion abwaka soi na mutu ya vitankanga. Roi vitankanga. Facilement ba manipulaka na 1706 neleko ya yakimpa vita. Moindo buki nkoni na itinda ya katolike abeti yakimpa vita fimbo batimoto. Facilement en 1960 catholique a réussi ça qui. Batei mutalumumba communiste na l'église na bango. Peuple akei na sima na bango. Facilement na 72 catholique a réussi ça qui. Ba combattre politique à retour à l'authenticité. Facilement na 92 catholique a réussi ça qui. A boycotter conférence nationale souveraine. Des commissions hypersensibles les gâtées. Bien malaki na assassina. Libabe na bango neleko bakutani na religion africaine. Nga kamui le 31 nzoka pe catholique ba yebaka na bango elongi ya Yesu te, c'est regrettable. Na moni penza abe soko babengaka bango banani ba soko sango soko monseigneur basé ko défiler pene elongi ya Yesu ya terre à film. Oya sala pe ba film à porno. Je suis désolé moi. Et là
na bino pe bokumba bonzambe yango boyebi elongi ya moto yango te. Théâtre. Bongo soko boze ko croire na terre à film. Boko bundana religion africaine. Catholique a joué mingete misato na libungu tulu. Peuple na ye, bandimi ya ye, ba trahir ye. Balakisi ke toze bandimi na yo me bana ya fumu kimbangu po toze bayindo. E bandaki na Kisangani. Eveka Kisangani arobi na ebi maewa na te. Sokoto koti misa po eze le 31 yenga. Moto ke nanda kona lamba mote ke na alia. Yaba kongo obili kamboni. To koti to bimi. O kenda ilanga ke. O kenda ilanga te. Asa mote ke. Asa lankwanga ntesa. Asa lantingalia. Bandimi ya ye. Ba rejeté ye. Pour bala qui ça a été basé. Bana ya fumu kimbango. Trop c'est trop. Mais to kolika yamboto comme le 31. Boulandaki manaka ba indo bola muka. To yambaki ba secrétaire généraux ya religion africaine. Balobaki eloko ekozala te pour bato catholique abomisaka na 92 pour na réouverture ya conférence nationale souveraine. Bato wana babunga bazala ba sacrifier. Mabota na bango ezwa perte telelo. Na manaka ya ba indo bola muka torobaki. Bana ya basango oyo babotisaka ba mama ya bandimi wana ya catholique oyo babombaka babima tozala na bango na marche ya le 31 soko bana na bango babota na mopanzi bakobima te biso pe eloko ekozala te ata lelo catholique wangani eze soko comité laïque nda bimisaki bato peu importe conscience na bino ici bilili bitambolaki na internet bon message to sali rétrospective ya baye yonso basé ko bunda basé ko tia misisa po ya ko bundisa président Kabila basé ko koya na échec po président Kabila zenani azena makolo misato azena maboko mine te pour quoi na bilaka ya mfumu kimbangu mais bo sosola te catholique azé soko na plus de 255 paroisses soko plus de 250 soko congrégation tokoloba et ko sana ba paroisse belé koleka après sa mot d'ordre ya marche ici mbina ngote Vital Kamerhe ye moko akota kipe soko église ete esilisi akendako Félix Tshisekedi akota kite F Bazaiba akota kite esili bakendako basani bazepe bato bafanda na bana na ba bo comprendre tango yeto komi bo sosola tango yeto komi. Même président Kabila, même majorité présidentielle, et si ka ba fandi lelo, ba yebite loko nini ezeko batela bango. Bango moko ba yebite, bokasi nini ezeko lekisa. Mais est-ce que beaucoup qui comprendre que le 31 c'est là qui coup d'état? Moto yo ala kisa elongi ya mosali na nzambe uta la nuit de temps. Boyebi ke cardinal Mosengo même kolobana ya lobaka kwa banjelu bazaka pene ya nzambe bandeko tolingi mais mokolo wana misisa ya kingwe bimi mpo bato babima mokolo wana la kisaki catholique etikala te kozala parti spirituel ala kisaki ke uta la nuit de temps bakonzi yonso ya Afrika catholique nde abomaka bango ezalaki coup d'état transition sans Kabila bazalaki trop sûr mais loba ne songi anzila loba tozala bintsekwa bantsombokila to bampese bazo insecticide batia soko mabele oyo eze ya Vatican soko mabelo eze ya catholique
balakisa biso mabele na biso tokenda. Kasi soko nkufa ya Evita Nkanga, ya Yakimpa Vita, ya Mbuta Lumumba, Bambuta Sankara, Bakwame Nkrumah, eze na sima ya Katolike. Emonisami. Me awa na tango na biso boni basango ba combattre Musée Kabila. Nambargo mbokeze ko bunda. Musée Kabila bundi asalisi service national. Lokola yebaki nzala ya peuple congolais. Yango ndezo ko empêcher développement. Peuple na nzala se développer kate. Abundi alesa peuple. Basango bazeko kenda ko somba ba carburant, basilisi citerne mobimba po bakenda ko bomba na limete. Catholique. Ba cantine populaire Ben Pes. Basango bazeko kenda ko somba ba masango a grande quantité babwakela bangulu pour rupture à stock ezala. Ba catholique. Yango na tango musée mitukelali na ba station. Bilia ekomi pasi. Catholique. Mais tokoliki en conclusion étant de Zengonga, pourquoi bazeko sala biso sine na bandeko ya Rogi, to comprendre tango bato yonso yo basali makita bazeko kozwa échec pour président Kabila je na maboko minete. Mais po tango yeze ekeke yamine bilaka ya mfumu kimbango esenge kokisama. Loposo pembe afuta nyongo. Nyongo wana ekozwa mate majorité paille opposition paille. Divisé pour mieux régner. Chef de l'impérialisme. Wane sika mondela kanga mabele Afrika. Opposition armée, opposition non armée. Bango yonso basé ko boya épanouissement ya peuple na bango. Na bamboka yonso ya Afrique noire. Ba opposant le loba va donner des leçons. Mais tango ba koti na pouvoir. Alors qu'on est ici ba salito banaki po ya bolamu ya peuple. Na accord ya 31 décembre. Et revendica kanino eze bolamu ya peuple. Premier ministre Félix Tshisekedi. Yenda ko ya ko bongisa bolamu ya peuple. Soko zalaki un vrai politicien akokaki jamais kobima na politique ya premier ministre Mbuta Lumumba. Torobaki yango na ba manaka to salaki na bambula eleki politicien yon soye na politique contraire ya Mbuta Lumumba akosale la impérialiste. Catholique a zeko combattre le président Kabila te. Mais catholique a zeko combattre bilaka ya mfumu kimbango. Azeko bunda koti ya président catholique adwa mboka adzongisa yango na maboko ya ba catholique. Pour la première fois président Tombola kombo ya Fumu Kimbangu pe ya Yakimpa Vita ya Musée Kabila. Mais tout zonga ndenge cardinal Malula combataka président Mobutu na politique à retour à l'authenticité. Mais bon mituna soko to zongeli bon koko et soyi catholique na nini. Mobutu alobaki to zongela ba valeur na biso. Sima ko kenda ko kutana na maoche tung et sika kanya monaki mboka yonse se développaka soko ba zongi kaka na misisa na bango. Ils ont combattu le président Mobutu à mort. Te Mobutu qui n'a lelo kokufa na prima curia. Cardinal Malula, catholique. Tokoli qui a boko silika kana manaka iye. Boko fimbana. Mais esengora biso po boko pasukate. Boko pasukate. Bo sembo zena ntina te batie yango bizeuzeu. Pero kutata soko boko tie yango malasi e kolumba be solo nango mabe ya lokuta. Tolongwa na ino na ba confusion. Tolongwa na ino na ba confusion. Pasi ya moindo ya Afrique, pasi ya moindo ya mikili ya poto. Ngana kamwi le premier ba combattant basali ba video ba fingi lisusu. Mais non, ezeko zanga kibomoto. Fallait bozonga na réflexion. Botuna mais nini esali même catholique. Et catholique à comprendre. À comprendre. À comme une phase nini.
Soko Tshisekedi a pesé qui ba carton rouge. Yemoko a qui carton rouge. Soko ne moi dans ces malobaki, président Kabila dégage. Yemoko a commis dégager. Bongo catholique. Bongo catholique. Ko ayaka ko ya. Oyo pelelo ebimi na pole. Kasale la kabonza mbeta zende mouvement ya opposition. Oya zende ino ko ka soni. Ko komisa catholique na opposition parti politique. Bilaka mfumu kimbangu ekole kakate soko ekokisamite. Combattant peuple congolais, christianisme cause ya souffrance ya l'homme. Christianisme, ba religion importée, islam cause ya souffrance ya l'homme. Charte de l'impérialisme, système au ekangi développement ya Afrique. Ba dirigeant africain bangote. Bolongwana ino na étiquette wana. Soko ya solo boze ko prôner démocratie, ngana koliki ya bino ba combattant. Boko kite kozala plus dictateur que la dictature elle-même. C'est-à-dire bino bolingi bato yonso balo balo kwa bino. Soko bino bolingi président moto yonso finga président asa la vidéo lo ba bêtise a craché sur la personne et président de la République pour bobetela ma boko. C'est que boyebi peut définition de démocratie. Courant à penser na yo et accepter peu courant à penser à moninga. Bato basé libre. Soko bino bolobi président Kabila dégage, vous avez compris ça ba raison. Le long nazé ko yoka bato basé ko komelangai. Mbokeze sous occupation, occupation évite français yango, bojo yango kaka mikolo to ndengeni. Mousse Kabila boloba qui passe Tanzanie. Denis Sassou Nguesso boloba kaze sokope moteke na biso awat. Eduardo Santos boloba monta Sao Tomé principe. Laurent Gbagbo boloba ki Mongwandi ya Centrafrique. Omar Bongo Dimba bolobi moteke. Nani tokenda na ba président yonso ya Afrique. Bo sala bango be ticket pour nous déstabiliser bango. Te tango ekoki opposition majoritaire. Tout l'ongola be ticket wana tozo peuple congolais. Total la souffrance ya l'homme. Catholique était donneur ya leçon. Catholique était déstabilisateur. Catholique était ndoki mobumi. Ensemble toyemba debout congolais. Totombola elongi egumba makala. Nani agumba kabiso elongi mondele. Agumba ba politicien na biso elongi. Yango wana président ya République démocratique ya Congo, président ya Burkina Faso, azé inférieur ya ministre moko ya Europe. Politique na biso elongi ya kogumba ma. Bazwa ba vaccin ya sida ba yeko bete pai na yo. Ebola ba yeko bete pai na yo. To sangana mpo ya bolamu yako. Etambe zengonga tokutani na bino na manake zekuya na poso esusu. Kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bonso matondo. Moino adana patiengo atakundi mapati netengo oyo patiengo Moino adana patiengo atakundi mapati netengo